Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue dans votre émission Actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre. Aujourd'hui, nous sommes avec un de vous, celui qui est toujours là pour vous communiquer à temps réel, le porte-parole adjoint du parti En Vol. Ensemble avec lui, nous allons analyser quelques points politiques, mais avant de le saluer, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique de Congo Live. Je suis bien en direct avec Mme Mboka, Maître Rodrigue Ramazani. Bonjour. Bonjour Madame Graciela, merci pour l'invitation. Meilleurs vœux na Yope, l'équipe technique Mobimba ya Congo Live Télévision, mais surtout na Baimboka nyonso bakolanda biso, na profiter na micro na bino pe caméra na bino pour na koyebisa bango nyonso meilleurs vœux na kombo ya parti En Vol pour nazali Mulobeli pe na kombo ya président national ya parti na biso l'honorable David Sesanga. Tout le monde l'émission avec les quel êtes-vous de la réaction tout le monde vraiment étudiant débat réagir par rapport à l'augmentation à frais académiques. Yayambo o esengeli to manyola ete pe koloba ezali ko condamner violence o nyonso lekaki na uniki ko condamner ba acte de vandalisme misika nyonso uti soki uti na ngambo ya ba policier to pe uti na ngambo ya ba étudiant de condamner en gros dans une république, c'est inacceptable qu'une manifestation et banda ezala qui n'a objectif ya kozala pacifique et dérivé dans le lengewana ya liboso biso En Vol de condamner ba acte wana ya violence et d'ailleurs tout sengi na la polusu pe na ba tonyoso balandela kamakani ba agence nyoso ya makanisi ya maele notamment agence ya renseignement basala musala na bango po ete ba fauteur de troubles ba kangama pe ba subir guerre ya loi pamba te l'école na biso mibeko mizali milobi ete infraction mizali individuelle moto asali infraction esengeli na ye azala sanctionné nde likambo wana ezali na kati école na biso sika tokota na kati ya bozido ya likambo après avoir condamné ba acte oyo ya violence oyo esalemaki mais to analyser avec na kimia nyonso revendication ya ba étudiant na laki étudiant na kanisi yo pozaki étudiant congolais bande ko ebele pe bakolanda biso bayebi lolenge nini kelasi na ekolo na biso ezali na pasi to akala ba bourse te to tanga ka bebo ndeke soko amayele ata bwani etondio na bongo moyo ke de pe université ate soki mwa molomeya ya ite ba mama basunga biso kotanga ba kelasi misu bateka makala misu bateka mapa misu ba fonctionnaire ya l'état mais si ka ba étudiant ba ko revendiquer nini kanisi batebele bakoyeba likambo wana te ba revendication ba étudiants ezali sur frais académiques ba fixaki tango rentrée académique esali ba fixaki to na 92 kelasi ebandi moto atitaki gouvernement azwa décision na réalité si manango mibu eleki bangonga eleki titi tokoma na 2020 pe mbula sika to ko fêter ba fête boy to kabe ono ba étudiants ba kabe no bato moko basangalaki na esika moko boye badeside bokofuta Minerval ekomi soki na 490 000 francs congolais donc na to ya 17 oh bandeko na nga baétudiant bacadre ya lobi balubi mais ezalaka te makambo bokoloba ekozala te biso tokomanifeste mpo na likambo wana nde omonaki baétudiant babimi na balabala babimi mpo na nini mama babimi parce que baboti oyo ya bango bafonctionnaire ya l'état la plupart parce que kobosana te baike ya ba prof baza wana na ba ministre na ba DG nyonso ya ba entreprise bato bana ba kodwa moso na libenga leta bana ba batanga su na campus te batinda bango na poto soki ba otinda bango na poto te ba otinda bango na université privée yango ba décida ko sacrifier ba université publique lolenge wana nde omoni ba étudiant wala bité eza normal te ba boti ya biso ba futa makala 92 bino bocha Minerval na 17 tokozwa mosolo ezangi est-ce que vraiment ezalaki lolenge ya malamu ya revendiquer bato na bango tiko comme na niveau ya koboma na police azali vraiment wana pour protéger population mais maman na uti kobeta sete na ebandelia nalobi eza normal te violence ezali eloko tokoki kobetela maboko te toza na kati ya république la RDC a décidé d'être une république il y a des normes il y a des institutions tant que le constitution reconnaître manifestation publique
pacifique. Bato bakoki ko wate, bakase koki ko zalate, mais le lenge ni makabo ko tambola ndeto lobi et malamu te to condamner. Non tu ko condamner ngo na bisika bien so. Ce qui est dans la police, te condamner. Ce qui peut aller dans les étudiants, te condamner. Pas battre dans la République, ma cambodia, mais l'aura, na limemia. Oh, et salami, et ali ma cambo salami na nenge, ya limemiate. D'être lobby, néanmoins, revendication, y a pas étudiants, et ça revendication, mon légitime. Et ça légitime revendication avec étudiants. Si quand le gouvernement, tout quand si qu'on après ouana, na condamné, na fixé problème, si quand tout quand la troisième partie, ça dit décision, ton position, il y a gouvernement de la République. Gouvernement de la République a dû décision, il y a liboso à l'objectif, va suspendre l'activité na kati, il y a unique. Kambote, mwambilinge ali, ba enseignant là ba étudiant ba koyo kanate. Pourquoi pas ndenge pour pesa cours. Et sengeli moi activité pe la moi suspendie pour y arbitre gouvernement quand na kati ya ba nini akoki ko ça. Est-ce que décision vraiment ministre et enseignement supérieur Thomas Loa Azui pour un suspendre de l'activité nyos au sein de l'université bimisi ba cadre marqué c'est vraiment au bazali pe ko émerger na kati ya mboka Congo décision ni za malamu. Ya on a ko ba ça mesure conservatoire à suspendre pas batte ba étudiant ba revendiquer ba enseignant pe ba ko revendiquer ba 17 ba étudiant ba lingi nonande. Sika ba ko na cours ningi bata na kanisi yambo to tchana mbale na se bo pema to solo. Mais oyo ya mbilinga oyo ya mabeza décision mi balé. Décision irresponsable, prise par des gouvernants nuls. Il y a une décision à étudier dans le cas. Non, au moins le gouvernement, il a une nullité inexplicable. Nous sommes face à des gouvernants nuls. J'assume. Il y a des bossos. Tu vas dans le cas. Il y a une gratuité d'enseignement. Motote. Bakei na réunion na bossa na mboko na ba enseignant. Bayokani premier palais na deuxième palais au futa manager. Na ministre na chaîne moko monene top Congo, ministre habité deuxième palais et ko futa na avril. Ça ko yebisa yo ba enseignant déjà école babali déjà au silika. Pambate eza lolengo bayokana kite. Yami bale wana tolongo en gratuité d'enseignement soko la ni mana mo grève outi na Lubumbashi, grève na Maniema, grève place Boy. Eza déjà na ils ont patogé. Parce qu'on va gérer question là madame. Question. Il peut bénéficier de la gratuité d'enseignement. Et na lobby boye décision ya gratuité d'enseignement et décision malamu. Et puis ça tout est la constitution. Ngana to voter qu'on a référendum. Ngana va électeur na voter na référendum. N'importe ce maman, il y a pas électeur na ngoma. Ngana voter qu'on a référendum. Biso de tous aba auteur ya likambo na biso population to nima. Ko appliquer ngo za malamu, mais ko appliquer ngo na lolenge nini. Na budget oyo ezala ki profiter. D'abord, le amatérisme pour que ça la mabe. Le col le temps pour la budget. Pour que soit projet à Libanda, au côté on a budget, et qu'on patauger. Il y a moins de gratuité qu'on patauger qui nous les donne. Espoir tout ça qui n'a monté, madame FMI, dans l'institution à Bretton Woods, l'institution à Bretton Woods, bah qu'on démontrer que le réticence n'a pas mon budget 2020, irréalisme n'a et ça bisoté. Si le lot, dans mon solo, bah la kaki, pour n'avoir pas 25 budget pour la kaki, bon mon solo. Mosolo balaka bango nando bapesi atanda monte nando kutu kabandi mais quand il est là vraiment décision il y a ministre Thomas Loa évoqué ko zongisa ba étudiant et nikino basala ki mobulu vraiment la conscience normalement moi na melo basala ki zala ki mabe yango na kozonga kasite na pandi nanu bopona démontrer que toi face à ba gouvernant nul apparemment là ba ko sala ba ko comprendre ba tu as décision na ça ba émotion te tango za gouvernant na ko le béton acteur politique futur dirigeant. Na ko la politique te pona tikala kaka na vanda bonata te na ko la pona diriger lobby ba tu as décision na émotion te il y a des préalables à vos décisions avant de décider que déguerpir ba étudiant je pense pour notre conseil des réunions au salaire na conseil des ministres tona na premier ministre il fallait qu'au préalable pas que nous on a une meeting ba vérifier ba yeba nani asa étudiant nani asa étudiant mais bango ba bandi na ba c'est la charrue avant le bœuf na ça ba émotion hein. Qui va télémi boy ba ko tanga discours on dit ba membre parti politique ba ko déclarer to rané ministre ta ko tanga na le bibo ba bandi na ko benga na ba étudiant bon bien si manango ba ça la identification te il faut ko yeba na kati ya uniki ya kana ba étudiant à Kinshasa te na na kati ya ya na ba étudiant étranger ba nationalité camerounaise béninoise ainsi de suite il y a Brazzaville bazali batanga ka
bana maboti ya te bana bandeko te bana bisika okende te bayamba na moko na o tozala ba étudiant ba uti ba province kisanga nakanisi koma chopo otuele bauti ba bisika bauti okatanga. Mais là on a procédé vraiment ba avancer maître Rodrigue de retrouver ba machette bauti moko utilisé par des maman yo tikanga na panzawa nyoso kolobetali tikana na panza ba imboka ba former jeunesse à l'eau ozana au moins motuno tuni ezana tina mais ça pe na biyano nango yaona ko batoza en face ya ba gouvernant nul bako za décision ya politique na ba émotion bako kumbela mboka na sensation na lobibo bazui ba mesure wanate d'encadrement pour savoir où nous allons placer les étudiants. Ça c'est la responsabilité qui n'ont pas de famille à Kinshasa, qui n'ont pas de famille ici au pays. Bazui en moté bazui ba monyo so libanda wo mama Graciela motuna liposo yo kutu mopandisa bato bakolanda biso poso na tuni ko balanga motuna yo biyano yanga na tuna bato bakolanda biso bana basi o bavandaka na homme na unikini o babengani libanda bana baboti te na Kinshasa bana esika kovanda te na Kinshasa basa aboni bakola na plateau des professeurs mboule beti pe 2 jours mboule on peut dire likambo le malheur ne vient jamais seul mboule beti 2 jours et 4 na raté bana na bakola na libanda bano abasi conséquence na bango zani et là forcément ça prend la conscience parce que tout le monde a fait des dégâts ba femme pe ba fille pe ba na ko sala mobulu na ko bois qui la vraiment ba police ba na omoni motun omoni na ota ko ba na bande infractions individuelles. Le gouvernement aurait dû être responsable en faisant quoi? Tout ça na mboka tambola na mibeko tambola na limemia. Je suis juriste de formation, avocat de surcroît. Mboka tambola na limemia. Mibeko ekolo na ngai code pénal ekolo na ngai lobi ete l'infraction est individuelle. Nul ne peut être condamné s'il n'a pas commis des infractions. Ceux qui maman Graciela to bimi 10 personnes. Yo ke yo bomi mutu. Ngana alakite. Poto tambola nzela mronde yangwala ngai faut ko hanga libanda. C'est une décision prise dans la facilité. Le gouvernement est tombé dans la facilité. À mon avis, on a la zélé à pété. Une façon et là, on a les alatines. Et là, on a ça, il y a une université. On a infiltré, on a des sous. Et là, on a ça, peut-être pour une formation en gouvernement. Quand on a la décision, décision en bilingue. Et là, on a dit, bosser, c'est qui va s'aller à Guinée. Qu'on diligenter banquette. Année ou année. Et ça, après, tu as opposé, écoute. Et tu as écoute, quand on a une émission, on a un monitoring, il y a une émission, c'est les gars. Tiens, voilà, Moussa n'a pas de Moussa n'a pas de renseignement, quand on a un fauteur de troubles, on va subir rigueur et la loi. Je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'il y a un étudiant, Tumbaki, Babomaki, va subir rigueur et la loi, va la condamner, même en audience foraine. Je suis tout à fait d'avis. Mais ce que je ne suis pas d'accord, d'instaurer une injustice, ça veut dire d'une part, vous faites subir la rigueur à ceux qui n'ont rien fait. Ils sont plutôt estimés uniques. C'est à peu près 50 000 étudiants. Il y aura 50 000 étudiants qui ont 47 à unique. Oh, le loba pour subir Sorwana. Bateau, nous sommes dans bon, mais c'est de l'injustice comme l'État bananière. Ce n'est pas une république bananière. Et ça, normalité. On est à l'Ibosso. On a infiltré, on va retrouver Minduki. Maman, peut-être, formation, peut-être la loi congolaise, le code de procédure pénale congolaise prévoit une procédure sur la visite des lieux et des perquisitions. Mais comment? Bon, c'est là. Au Vania, un bureau, on a vu dans Congo, la FTV. Bah, si vous avez un ultimatum, bon, on a un immeuble, on est à 48 heures. Bon, bimi, un immeuble à 48 heures. Bon, on a un temps, alors, maman Graciela, tu as dit que tu as Boni. Bonne procédure organisée de l'article 22 à l'article 2 à l'article 25. Il y a quoi de la procédure pénale là mission. Perquisition, il faut salement na moto avant de que si kawana. À moins kaboy. Moi ne goy makamusu. Mais bien le boy si ngana yora niveau vous à la malin. Bima na bimi. Si manamo kuti mindo kité na moni mindo ki kalaniskov na rafale balbeza mokie. Il faut pas que ça liste. Na makambo ba kuti te baba sa grenade. Baba qui sa lacrymogène, baba qui sa bazooka, baba qui sa balo ba peke na omoni na home ya kana sika mabenga o bunker na bunker ba kuta ki pe tank oyo ko boma ba. OK, ba filtre on a ba vraiment ba peine na bango ba filtre ba sali vraiment ko la tabilongi ya étudier na quartier université Kinshasa. D'abord il faut tirer des responsabilités. Les gens ont tendance ici dans ce pays de fuir leurs responsabilités. Le comité de gestion de l'UNIKIN a été défaillant sur cette question. Il a mal géré l'UNIKIN, c'est sur eux qu'il faut frapper. Comment? Parce que
Thomas Louaka, bon, excusez-moi, parce qu'il y a un autant de malheureusement. Gouvernement, on a préféré comme on était. Gouvernement a eu une décision pour de guerre pire. Car on a une situation, problème, ils ont une ils ont une ilute. Ake na inikis amoni yangote. Ake a na ba Congo, ba kuti yangote, ba koti na ISTA, ba koti na ISC, ba kuti problème wana te. Non, c'est un ministre d'État qui gère un secteur. Donc à cause de la paix débordement ça na inikis pour à suspendre, pour à vérifier, ba infiltrer. Non, c'est une mesure qui devait prendre toutes les universités. Il y a liboso, ba zunon ba sali ba chari avant le bœuf. Ezalakate, ba konyoko la ba botu ya biso. Mobotu atangisingaka na mosolo te pona koma lelo avocat na mosolo te babotu bakomisi bango ba ministre bakomisi bango ba professeur baka na mosolo te ba ebele parmi bango batanga na ba bourse à l'état bango baza na ba ministère wana lelo baza incapable de repasser ba étudiant na ba bourse na yo ki pe misusu ba koloba na lolelo nyonso université na Washington Sorbonne ekutaka boni yo ko comparer yo na Sorbonne a futela a ko pesa batu ba bourse kiliki na ba étranger ba ko zo ba bourse ya ba université wana a incapacité ya gouvernement ya ko gérer ba problème ba ko continuer ko tomber na ba facilité te ba zo charge na bango responsabilité na bango ba dossier na ba pauvre étudiant oui ko lo ba ina ba union so ba zo lo ba kiolelo oyo Kabila zo utiliser le ministre Thomas Louaka comme pion ya chute comme pion ya sabotage contre le chef de l'État. Et yango une fois de plus ces facilité baza na kati ya coalition bazana kati ya coalition nga nalanda ki ya pas longtemps to tika pe ya moko ba conduire na mibale nalanda il y a pas longtemps autorité morale le guide suprême ya FCC ayebisaki bato na ye bo sala nyonso pour que coalition tambola malamu gouvernement tambola malamu pour to partager bilan envoi la bendaki bango matoyi biso envoi to bendaki bango matoyi mbala mbala batika bakambo bazo beta na ba hyperkit po biso tozela bilan na yoki pe ke ba yoki biso ba région d'opposition ba recadrer ba troupe na bango président de la république pe a recadrer ki ba ministre avec ça, on va tambola na limemia na intérêt à coalition, n'est-ce pas? Na kasi débat wana o ba ko utiliser. Te wala za ba fo fuyan. Misusu ba ko mema yango po ba luka ba justifier mauvaise gestion na bango. Mauvaise gestion wana FCC cash et que la collectif. C'est un gouvernement de nuls. Ba bandi ko zo ba décision kino le loko moko ko tambola. Oui, bazo le vraiment hier wana autorité morale FCC, il m'a utilisé Thomas Louaka le ministre pour na pour déstabiliser pouvoir ya chef de l'État. Nga na d'accord na ngote. Pamba te Joseph Kabila yemoko ayebi ke bilan Tshisekedi égal bilan FCC. 2023 elle m'a pona meko sala. Tout ça la bilan biso na population, to juger bango bato FCC IDPS to PPRD gestion na bango. Et la gestion na bango mama Kasila na lo bakelo ko mi. Yo vanda kana ndako ndenge moko nanga na 2h du matin. Omoni batu moko mikolo balati ba veste misusu muniere, misusu balati ba cravate na mutu moko pe ya mukolo atelemi ya ko modérer. Pa na suka na ba signer document ba bito ko sala yango poto gérer république. Yo titaki bango. On a toujours un choix à faire, soit tu es François Mitterrand salara choix coalition, France et Koufarata, il y a cohabitation France et Koufarata, il a géré la France sous une cohabitation. Mais lorsque vous décidez en toute responsabilité, et d'ailleurs, dans le pays, coalition en Abassala, pour faciliter la gouvernance. Eux-mêmes, ils ont décidé pour faciliter la gouvernance d'être dans une coalition. Alors, ils doivent s'assumer. Ils doivent s'assumer et non chercher des faux fuyants. Au lieu de faux fuyants, vous aurez la décision à ma bébé, vous tendez bana bato basi na balabala misusu na peut-être pour ça la nini, ba conséquence. Oui, tu as la conséquence, deux mois après, on s'est retrouvé dans le combat. Oh, il y a quand qui était pas au Bengala à l'université, on a retrouvé réfugié. Le plus pire, mais le monde qui logique, qui part de contribution, Azali qui héberger quelques étudiants à niveau ya commune de limité, mais bien on vole. Pas la contribution de la jeunesse, bino bakambi la jeunesse, bozarawana pour na soutenir pas pour la pega bolingi évolution jeunesse, mais le boti qui étudier en zela, bazola balaba bazo pour la mboula Le comité national a parti na biso se réunir de toute urgence. Lelo, okola lelo. Décision. Oui. Écoutez, nous sommes dans un gouvernement. Nous sommes un gouvernement, nous sommes dans un charge de gérer l'État. Mais vous n'avez pas contribution à la jeunesse. Tu l'as dit, nous sommes dans un sol. D'abord, vous avez que ma parti politique dans le prévu que l'État subventionne. Subventionne. Au moins, le populisme, il faut trouver des vraies solutions aux problèmes. Qu'on vende à 5-6 étudiants alors qu'il y en a 10 000 qui traînent dans la rue, ce n'est pas une solution. Mais quand on la vraie solution aujourd'hui, tout n'est pas la solution. Puis on doit se réunir de toute urgence
pour que tu tires ma décision, ni parti et pour l'instant, en tant que porte-parole, je ne peux pas dire de choses que les partis n'ont pas encore dit. Mais oh, on a en tant que gouvernant, futur gouvernant, la première chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est remettre ces étudiants dans le home. Pas qu'on a la suspension indéterminée, pas qu'on appelle solide, suspension à durée indéterminée. Tu sais, l'état qu'on vérifie, l'état qu'on arrange. Psychologue, l'état qui est venu pour arranger, pour suivre mon solaba, on va signer un contrat logement, bomboli. Banana basani. Balana balabala, va continuer comme ça, ici qu'à Koufanda, va payer la maladie. Est-ce que le gouvernement a qui mesure les macambouana nyos? Il y a une responsabilité de l'Urbani. Quand bango di bande ali kambuté. Tout ça, il y a un recensement, tout constater, ben étudiant, ok. Donc, quand tout le monde qui va étudier baza autant, il y a les postes, ça ça va infiltrer. Soit, tous les étrangers, tout tient bango ah. Tous les étrangers na Kinshasa, tout tient bango ah. Tout lequel bango kambo ko bavani nan. Allez, bah on est sur bazana, bah boter na Kinshasa, ok, ok. Ça, c'est un gouvernement responsable. Mais prendre une décision sous émotion, sans mettre au devant la raison, vous baignez dans l'association, c'est un gouvernement irresponsable et un gouvernement de nul. Aujourd'hui, tu n'as pas banda à part Noégel, comme je viens de dire, vraiment, à Sali par contribution, on voit le sein de l'autre côté. De l'autre côté, sauf qu'aujourd'hui 20 personnes pour résoudre le problème, il y a 500, il y a 2000 étudiants à la home. La jeunesse, de l'autre côté, tout le monde a qui, moi, dans mon cas, Martin Fayulu, le barat toujours président élu. Avec la marque toujours été des urnes. Étant donné qu'il fallait ça la part à contribution des jusqu'à la bête, parce que la base de l'autre côté, né mon ancien, qui s'autoproclame comme président. La part de contribution à jusqu'à présent, jeunesse na population. Bon, il se doit passer opposition. Surtout bon, tout ça va étudier le terrain mais fait à l'emba, tout quand terrain mais fait tout terrain Allemagne ici quand on a vendu à Bandal. Tout quand il terrain Allemagne na bien maintenant que moi na Bandal, moi quand va dire à Bandalungwa, na ko kanga terrain, ya Bandal, na ko ça va étudier. Ouais, vous t'allez au terminal. Mais bah toi l'état. Yo ça l'état eh si yo linga yo posa tout ça. L'État, bah pouvoir, bah moyen, il y a l'État, il faut pas trouver ma solution. Donc, échapper à un problème. Peut-être va partir autant va partir majorité, c'est normal. Bah solution. Il faut éviter. Avec la mara toujours combat avec les urnes, il s'est toujours président élu, mais le oyo bah il bananzela. Bazola na balabala, par la contribution à l'opposition. Naza membre ya la Mukate. Naza membre ya la Mukate, naza pe membre ya SIDT, naza pe membre ya SIDT. Ya bango pe baza na kati opposition mais toi pas famille politique ngote. Makambo bango ba kokanisa. Mala yebite. Makambo pe biso to kokanisa. Mais biso on voit tout ça la politique et émotion te ya sensation te. Moto no kotuna, oyina peso ya na sensation que biso en vol to remema 300 personnes pour héberger bango na siège na biso te. Wana za sensation. Moi je suis un gouverneur, quelqu'un qui veut trouver des solutions aux problèmes du Congolais. Le vrai problème est que le gouvernement doit agir en responsable. C'est à bango de ba impérium à pouvoir. Bango de baza na mosolo ya l'état au biso to pesa ta contribution na biso à travers les impôts. Ils doivent s'assumer, trouver une solution pour ces jeunes. Dans le cas contraire, bah réhabiliter bango bazonga na ba home. Et puis na yoki na comédie na bango te trouver Minduki, te Minduki va trouver za mukie pour voir des comédies. Baba qui des listes, on va proposer bango liste. En tout cas, ceux qui mandent la police pas qu'on a boba qui ça grenade 25 grenades. Boba qui ça na nini na ici avec un bunker wana iniki bomona ki ba tank na ba char de combat ya la ki kuna. Pour bolobe za mukie. En tout cas, aventure tout le monde on a continué Fernando. Oui, avant d'abord beaucoup soit là ba toki ka ba na bureau de bagangi les armes. Oh, ngana za te maman signer peut faire contrat tout constater ba arme. Oh aujourd'hui, dans quelques heures, le chef de l'État a pris un comité, il y a des étudiants, il y a une équipe. Pensez-vous qu'après cette réunion, la solution aura bel ou bien la solution à leurs problèmes? Bon, le chef de l'État qui est garant de la nation, c'est tout à fait légitime. Il faut y avoir des étudiants qui ont des revendications à Bango. Et au besoin, il faut trouver une solution parce que c'est lui, les parents, entre guillemets, de tous ces étudiants qui sont en train de souffrir. Bon, le président de la République sera une information va trouver rapidement. Alors, l'élo va trouver décision. L'État qui va mener l'enquête, derrière qui a en cours. Babani enquête, depuis que en cours.
na côté une enquête à 25 ici là té ata wana pe aussi là nangote mais de toutes les façons en attendant qu'enquête na bango za en cours mais le que la étudiant solution étant donné qu'il y a plusieurs étudiants c'est plaît en disant que chef évidemment pas si pour la chef de l'état télé mais la décision est outil vraiment pas moko na kati ya FCC na éviter ngala za na logique quoi tu moni logique bato FCT ngala na logique na logique il y a majorité présidentielle. C'est Félix Tshisekedi qui est le président de la majorité. La majorité est à son et ça a bénéfice na majorité wana o ya décidé que ça là partenaire na et ça raming ming na bénéfice na pourquoi gouverner malade. Donc ce qu'on a eu ça la thèse ça baboya qui président ça là on a des organisations se disent que ma disons qu'il y a moi pas si pour la chef de l'état télé mais la décision il y a moko ya kati ya FCC. Maman Graciela. On m'a commandé que comment souhaiter pour ba formation. Na zongo sur na sanité. Ba outil formation en gouvernement ba ministre bazalaki wana na ba formateur ezalaki mabi mulumba matata mponyo mo ba tebele bazalaki na formation ba former gouvernement ba erreur bazako ça liposo parce que ba ki former te ba ki na formation te ba ki na information te nini mboki tambola sikolo ko ba formation na kana si ba erreur wana ya kala ba ko sala te mais malheureusement après formation ba décision liposo ba zui eza décision simbi ba beki décision ezangi moto na makolo décision eza Malgré cela, on m'a passion dans un emploi de bazana ilukinde couper sanga penza kana heureusement mais bon ça la politique est émotion te na za penza kana kati a raison décision bazui et ça décision émotionnelle et émotionnelle à telle enseigne qu'ils ont démontré qu'on a vraiment des gouvernants nuls. Maître Rodrigue Lelo vraiment tout ça dans mois il y a alternance. Oui, vous avez bien célébré le 24 janvier. Le but de mon akizala qui mon amboka Martin Fayulu banda réclamer vérité des urnes. De l'autre mon réapparition, il y a mon amboka de mon semi. Au vraiment le bin zamba lobela qui atteindre Moïse ya kongo na robiki sa kongo na balkanisation na pauvreté ba congolais bazopu. Mama Gazela tika to balo makambo sérieux. Toko ba makambo sérieux ba étudiant ba ko souffrir na inekini kuna ba nota ngule ko beta boy bazane sika ko lala te bana basi lokola yo misusu ba na yebite so ba ko suka wapi ngape na pasi se sika wana bande ko na biso basi o même ma misusu za nango bon ils déclaration à un acteur politique si je veux vraiment être très élégant à cette déclaration na ya pesi makanisho ya ye à lobby que il y a surtout bon na okipe kabite que République démocratique du Congo na yoki qui a lobaki République fédérale du Congo. Na pas ces appels de dénomination et ça ningi mokote. Pour l'année la mutaza président à s'autoproclamer président de la République fédérale du Congo. Et si la République fédérale est à la Congo. Ma belle ça s'autoproclamer président de la République fédérale du Congo. Ma belle ça ma camarade peut d'abord au côté on a quatre pour na profiter pour moment sérieux. Ma camarade sérieux ça ma problème est congolaise comme on a vraiment acheté ba garde ba jeune na résidence na ye libo sapoti na kata avenue étant donné à lobby azaka na parti mais abenga qui mokonzi ya mboka Congo mais moto azana ba religion azana ba croyance na on peut que c'est croyance liberté religion ali ceux qui bato bazali koso ya lopango na ye bazali ba militant to ba sympathisant na ye ba décider na bango ko kengela ye to ko pekisa bon ba yebi ba yokana na président ne mona tsemi de ba yokana na cadre parti na te ngala préféré na yo ndo longo yisanga makambo na biteke makambo eza sérieux te na lobby nazo préféré kolobela makambo oyo zo toucher bato plus makambo eza penza sérieux na makambo ekolo mutaza na président de la République fédérale du Congo surtout fédéral biso to na République démocratique ngala ko mona pe bato ne ba ko compter ma pasité oyo que chacun son tour chez les coiffeurs moko lobby aza président musobi a s'autoproclamer. Il y a quelqu'un qui n'a pas coiffeur mon tali poso. Oh mi balé pas. Chacun se touche chez les coiffeurs. Moi la monnaie problème mais l'essentiel est ça que école yango au Congo, République démocratique du Congo, et ko tambola lolenge ko tambola tout ça na ba problème sérieux, il y a ba colonisation, tout ça na ba problème sérieux, il y a ba gratuité d'enseignement ko patauger. Ba problème bilinga ba problème belé. L'église catholique vraiment abandonne la kimia, bolingo, unité, bomoko, bana population mingi badaki dessus comme on a monseigneur Ambongo vraiment qu'on peut sa vision prophétique naie sur la balkanisation et le baimboka est-ce que RD Congo kimia kokota vraiment na kanisi te menace wana ezali de l'eau déjà menace moko za il faut tous vraiment aussi l'église catholique s'est prononcée non quand puis ECC église du Christ au Congo à travers le révérend Bokundoa balobi était
les alliés importants, les lots, les Congolais, mon Konzamboka, ça la consultation. Oui, sur les grandes questions de la République, sur les grandes questions qui touchent l'intégrité du territoire, la souveraineté, la sécurité de nos concitoyens, je pense qu'il faut aussi qu'à la position partisane, il faut aussi qu'à la question à politiser un mot kaka. Non, personne n'a qui ça. Il y a Makambo et Koma Bisikebele. Tout le monde qui aux États-Unis. Or, il y a un attentat il y a 11 septembre. Après, on a le président George Bush. Ayamba qui na Maison Blanche, même l'autre parti, Ayamba qui va démocrate pour Ayoka Bango. Tout le monde qui est en France. Il y a un attentat à Charlie Hebdo. Attentat à Charlie Hebdo. Tout le monde qui, même Le Pen, bah il y a bien na Champs-Élysées. Et ces consultations n'ont pas de sens. Là j'insiste, pourquoi on a besoin de tenir muto le moravis. Et ces consultations t'es au Kabola pouvoir, oh t'es au moins biso to rozo mutu bino rozo makolo. Non. Consultation zali koyoka ba leader politique. Koyoka ba membre de la société civile. Koyoka bango, koyoka makanisi parce que mutu na monopole la solution zate. Toza na école moko. Ce que les gens comme dans les canisi ba tous comme na boule ça rapprochement na Nord Kivu et ça compliqué et ça c'est quand même important total la paix to fond la moi mis sous total. Nous pouvons dire que l'église catholique est devenue contre la paix en RDC. Non, au contraire, l'église, toutes les églises sont aujourd'hui pour la paix. Parce que situation est où mais les alliés comme les autres peut-être pas toi qu'on dirait bandi les lots. Mais il est temps le acteur politique Vanda Mokondiamboka Ayoka a consulté chaque acteur politique. Alors qu'au moins parti il y a réflexion, peut-être solution moko durable comme pour la minute on a connu sur Congolais ba kokufa mikolo nyonso na parti on est à est et ça normalité ba menace il y a balkanisation to comme koyo comme de plus en plus et comme de plus en plus cause ampleur. Qu'est-ce qui empêche que mon Konzamboka a consulté? J'insiste, c'est ça. Ah ouais, au Kabola gâteau, na ninga zaki accord il y a bateau bakenaki na kanchachi na senko et zali tokutana to sur des questions de la République et que les a en danger. On m'a dit n'importe quoi malheureusement tous on dirait na ba politiciens ba kotala car système na mawa ovana na bibonga. Ba problème est zali. Problème moi les a problème au sérieux et sengeli quand même na immunité nyonso ba politique ba kutana ba société civile ba que nous komona mfuna mo ba moto na moto pesa likanisio yaye par rapport à de eza avis mokonza mboka akoki kolanda tout comme akoki kolanda te pour retrouver solution. La fois passée lors de l'échange des deux nous avons vu le FCC qui était contre la balkanisation et puis contre la logique pour eux le bien qu'on fragiliser plusieurs institutions d'entreprise. Te wana ezali ba alarmiste bakomona pe bakobangela kato na bango bazwaki bakobanga kato na bango bazwaki le 24 janvier on dit bakomona kaka on dit bato la muka po bato la muka bakokota bato en vol bakokota tete biso en vol to na logique wana te éviter ce logique bato mususu biso logique na biso zali ba problème ya ekoloza lelo démontrer moto nyonso qui ba problème eza na niveau ya beni na niveau à est il faut trouver ba solution intégrité à territoire eza menacé likolo ya ba poste na bango ba kotalaka ba mandataire ba kotalaka ba poste na bango ya ba ministre ba kozela remaniement et tout ça ba kanisi ke ba nyonso ba kotalaka biso auto kotala les intérêts éco et ça intérêt en boka il faut enlever nos égos parce que ba question nyonso ya nation ko za la politiser te wa des questions to ko politiser te pour bande ko na biso nde ba kokufa nayoki ba rapprocher parti wana école ba rapprocher mon envoi n'est pas batumba kinaki quelque part te bongo te biso to lobi boy o c'est important lelo ba imboka ba politicien ba leader politique il faut ba kuta ba yoka ba solola président de la République a consulté na lobby a bien consultation au SSA5 nous on vole on est tout à fait d'avis parce que il est temps aujourd'hui to vanda to longola ba position partisane na biso to pesa na makanisi pour que mboka tambole biso ata na ba ekolo nyonso tout monde natangi ba kombo awat ba ekolo ya même na ba ekolo ya dictature so ni kambo sami na Turquie wana Erdogan wana akosangisa même ba opposant na ye ba ayoka bango pour que imaginez le autre perdre le Congo toi est mini mettre Rodrigue mais motuna esuka baimboka balobi na kata commune ya Bandalungu atobeta cela Kinshasa bopeto mwana mboka tomonaki le président de l'Assemblée provinciale Godin Poe au vraiment achaki ba dona ye wana balobi na commune ya mettre Rodrigue Ramazani balongoli yango nyonso babi en vol c'est un cri dans l'intérieur
Oui, heureusement, étant que leader ya Bandalungwa, mon quoi leader na Bandalungwa, tout télémaki tout le bela qui est Kamwana, bah quoi, tu sais la biso bosototé. On a bosoté. Moi, il va magamususu. Et ça normal. Là, il faut faciliter. Tant aux alliés détenteurs et à pouvoir, président institution provinciale, local assemblée provinciale, au qui se permettre la légèreté à négocier. Au qui se permettre la légèreté à négocier. Heureusement, on a mandandou, on a eu yoga qui se manam bazoi qui maintenant m'a en charge, bazou bilo rana nous va checker bazou qui sont au babenga retour à l'expéditeur. Donc ils ont pas mon colonango peut certainement azui directive c'est ça gochango. Bandalungwa rêve ya bana ya bandal na kasi bandal ba exprimer vraiment ba comprendre ngote. Rêve ya bana bandalungo zali bandal comme propre lokola Paris. Donc osenga na ba o baza ba élu ya bandalungwa wana ba o pe baza ba élu ya funa. Ba pesa ba on peut ba vote. Pas bunda quand même bandalungo comme ma propre. Ba to ba ko bunda que population na yo e voter et sengyo to comme ma propre. Mais yo ele mo fulu o tshena nzela. Boni est-ce que toi la contribution na ye parce que on les éviter ba accident par au moins ça ezaki mutu moko to yebite mutu moko to pesa e pouvoir te population ne pesa e pouvoir to ngato comprendre mais yo oza capable ya kobenga gouverneur ya ville ou capable de retoucher ba gouvernement provincial pour que pour entamer procédure pour que ba séparateur te wana ezali biso teza population ya bandalunga nde emoni ete ezalaki mbindo ekokani na idéologie bango batambolaka nango te ya bandala ekoma lokola Paris nde balongolaki yango bazongiseli mokolo nango. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de votre mission. Merci Maître Rodi Amazé d'être passé. Ngande na tondi o botondi, na tondi pe botondi na équipe technique na nyonso, na tondi botondi na baimboka nyonso. Bazaki likanisi ya kovanda na baetando na bango, na ba téléphone na bango, na ba ordinateur na bango, kotala biso, koyoka makanisi biso tozala ngo pona ekolo, Congo to anango be moko. Lokola intégrité territoriale les a menacés et sengeli ya solo ba leader ya société ba vanda ba solo ba trouver solution à problème aux ali na est. Ya mibale gouvernement na biso azwa ba responsabilité na ye atika ko tomber na ba décision facile lo dengo bazui pona bande ko na biso na unique. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Actualité de Beaumont. C'était bel et bien le porte-parole adjoint du parti en vol. Merci à l'équipe technique de Congo Live TV. Quant à moi, je vous dis, restez branchés. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.